Bo kanisa bayangeli na bino bayebalakisaki bino liloba ya Nzambe. Bo kanisa bizaleli na bango pe boni basukisi mosala na bango. Bongo bo mekaka ndakisa ya buyambi na bango. Ba ebele yo mokapu 13 nzela ya sambo. Tata Fwasi Lucien na kombo ya lipombo Mr. Fwasi azalaki mwana ya tata Ndomadodo Kita pe na mama Lonzwangi Mianza. Ye azalaki moko kati na bazwi nzembo ya kafu okati ya lingomba ya tata Simon Kimbangu. Papa Fwasi Lucien abotamaka omokolo ya le 10 novembre 1920 omboka Zonzo Ntampa, secteur ya Ngombe Matadi, territoire ya Mbanza Ngungu na province ya Congo Central. Selon maloba na ye moko apesaki biso tosalaki interview na tata Mfoko azalaki neve na ye, maloba na ye ete ata na vandi, ata na lali, ata naza kolia, ata nzembo eza kokita kaka lokola mbula. E bandeli ya mosala ya kozwa nzembo epa ya papa Fwasi ezalaka na mobu ya 1926. O tango wana ye azalaka nano na mibu motoba to 6 ans. Kasi lokola amizulaki nano batismo te, lingomba ya misioni epesaka ye nzela te ete nzembo na ye eyembama. Omokolo ya le 20 juillet 1935, tata Fwasi akozwa batisimo na mission Baptiste Biems Ngombe Lutete pe akomaka mondimi ya lingomba ya misioni Biems. Na botalaka kilo pe bozindo ya banzembo tata Fwasi azalaka kozwa mindele ya bamissionnaire esika ezalaki ye kobondela balingaka nzembo na ye soko mokete. Pona bakonzi ya lingomba na ye, bango bamonaki ete nzembo ya tata Fwasi ekokani na ba nzembo ya tata Kimbangu. Yango ekosala ete boyokani kati na ye na bakambi ya lingomba na ye bozalaka penza malamu te. Kutu na ntina ya nzembo moko azwaka oyo kobengamaka ete Nlomboloka Ntiyange Kama. Bakonzi ya lingomba ya misioni batiaka ye libanda ya lingomba. Mono ya Banza Nlomboloka Ntiyange Kama kinga kulukulwa mvindu kwani. Ngai nakanisaki ete nzete ya lomboloka ekosunga ngai, nzoka nde ekobakisela ngai bosoto. Ngai nazalaka mwana malamu, Satana akosaki ngai. Ngai nazalaka motei malamu, Satana akosaki ngai. Ngai nazalaki selo ya malamu, Satana akosaki ngai. Ngai nakanisaki ete nzete ya lomboloka ekosunga ngai, nzoka nde ekobakisela ngai bosoto. Ngai nakanisaki ete nzete ya lomboloka
ekosunga ngai, nzoka nde ekobakisela ngai bosoto. Lomboloko ntiangie kama nkinga nkudukulu amvindu kwani. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Mona isa langage moko ndenge la kabanzembo cause la langage moko prophétique, c'est pas aussi langage symbolique. C'est-à-dire ozo na se wana ozo ko bomba makambo. Ozo mona mono ya banza lombolo kanti wange kamenkinga udukulu amvindu kwani lombolo ka ezali nzete. C'est un arbrisseau ezalaka na zamba. Eza mwindu penza. Alors soki osimbi yango to geyi osapuye na nzete wana, il faut kende na ye, c'est-à-dire lamba fo ebeba. Alors le fait alobaki nga na kanisaki lomboloka nzete ona koyi ko mapuye nzoka na ke ko bakisa bosoto. Mais siko lomboloka ezali nini? Tozali na kati ya période wana ezali période missionnaire. Ba missionnaire, période coloniale. Lomboloka ekozalaka na cadre ndaka nzambe. Ya kanisaki christianisme oyo ba memeli biso na ba missionnaire ezali yango mutekoki ko bikisa biso. Nzoka yali ko mibakisa lisusu libabe salité. Et c'est ça la signification. Po ezalaka na solo. Mono yakala kwa meinwa na wamoke. Satana wandwa kila. Mono yakala kwa meinongi wamoke. Satana wandwa kila. Mono yakala kwa meiselo kambote. Satana wandwa kila. Mono ya banza longolo kanti wange kame kinga kulukulwa mvindu kwani. Mono ya banza longolo kanti wange kame kinga kulukulwa mvindu kwani. Yakala kwame muntu ambote Satana. Alors, nazareki na kama utamara umesata pengolinga. Donc c'est normal, ba missionnaire ba mona ki wa jeton pa na bango. Mona ki wala ki jeton et pas na bango, et ça s'est avéré également que ça li bongo. Ezali bongo. Kuna nini ba pengana kelasi. Ba limbeke le société. C'est que ben intérêt ya misa fasi ezala kite. Sima ya ye kosala etumbu, papa Fwasi akozonga lisusu olingomba. Ye akobaki na musala na ye ya kozwa nzembo omboka Zonzo Ntampa. Na songi ya tata Kilengokele, mokonzi ya mboka Zonzo Ntampa, na ba missionnaire ya Ngombe Lutete, tata Fwasi akofunda mana leta pe akokende kosala boloko omboka Tezville lelo Mbanza Ngungu, se na ntina ya likambo ya nzembo. Sima ya sanza misato ya boloko, nde tata Fwasi akozonga na mboka Zonzo Ntampa. Iye musani akozwa nzembo bandaka yendengeni. Ye musana ya nzembo tuisaki ya mingi. Ye abutama kina 1920 Fwasi. Wetaka wana 1920. De maintenant dukura tulaki ba protestant. Bo aza kuzwa nzembo izali mubeko bangelisa babuye batindi na boloko akikusa na boloko na TV. Koda banzembo na ye. Oui, Fwasi sala ki boloko poda bakamba nzembo zo kumuna. Pamba pe balinga ka yete poda nzembo. Si tu chef mfumu chef du village za zalaki na mfumu kilengo kule. Bazala ki contre Fwasi. Bazinga ka yete contre poda banzembo obuzali kumona. Bakangi bazokanga ye. C'est ça la situation. Na mikolo milandaki, nde tata Fwasi akozwa nzembo moko oyo ekopesa bopikiliki na kondima na ye. Lusingamu kelukala jakako okumafwa usinga bololwa abeleki
kuzulu pesa lesma mulungu kine kwa kukatuka luzingamu kelukala ja minyoko mikozala lisusu te nguya ya liwa ekolongolama bapetwi bakongenga na lola omokolo wana liwa ekolongwa olikolo bisika bizali kuna bandimi bakosepela bapetwi bakongenga olola omokolo wana liwa ekolongolama minyoko mikozala lisusu te nguya ya liwa ekolongolama bapetwi bakongenga na lola omokolo wana liwa ekolongwa kelukala jakako okumafwa kusinga bololwa abeledi kuzulu besa lesma mulungu kine kwa kukatuka olikolo bisika bizali kuna bandimi bakosepela bapetwi bakongenga olola omokolo wana liwa ekolongolama luzingamu kelukala jakako bokumafwa musinga bololwa abeledi kuzulu besa lesma mulungu kine kwa kukatuka luzingamu kelukala jakako okumafwa usinga bololwa abeledi kuzulu besa lesma mulungu kine kwa kukatuka olikolo bato bakozalaka baserafin na bashérubin bakoyembaka nzembo na lola maladi pe liwa ekonyatama luzingamu kelukala jakako okumafwa usinga bololwa abeledi kuzulu besa lesma mulungu kine kwa kukatuka luzingamu kelukala jakako okumafwa usinga bololwa abeledi kuzulu besa lesma mulungu kine kwa kukatuka olikolo lifuti lizali kuna bayebayiki mpiko bakomona yango bapetwi bakongenga olola omokolo wana liwa ekolongolama luzingamu kelukala jakako okumafwa usinga bololwa abeledi kuzulu besa lesma mulungu kine kwa kukatuka luzingamu kelukala jakako okumafwa usinga bololwa abeledi kuzulu besa lesma mulungu kine kwa kukatuka omokolo ya le 7 septembre 1956 libala moko ebongisamaka omboka Mputu tata Fwasi pe ayaka olibala wana kuna nde bakokutana na moninga na ye tata Nsambu Twasilwa André tata Nsambu akomema tata Fwasi na mboka Kinshasa ekomaki ye omboka Kinshasa tata Mr Fwasi azalaki kovanda na ndako ya tata Nsambu André yende akomema tata Fwasi
epai ya papa Joseph Diangenda Kuntima, mokonzi ya bule wa yambo wa lingomba ya tata Simoni Kimbangu. Azalaki na zonzo ngai mboka ngai mputu petite 10 na yimite ko soko kuzala 12 km bien 20 km mputu na zonzo bien ngai mutu nakenda kuzoye to yana kisasa na simba taona nje na kekula kisena papa sapela kana mingi kwa hivyo natambulisha na mangumba kwa mwana yeba mwana fasi. C'est ça, ndio na yila. Mais après nazungusha na kamba. tango yozo ka nzoto neza kama makasi. Unaweza makasi te. Tango nazungusha na kikutika na kamba tikadoko na zonzo te. Na kikutika na kamba akufika na kamba. Akamasi basala na kamba. Tango papa Diangenda monaka ye. Papa Diangenda lobina ye. Moni ndenge yo ozali moto ya ordinaire te. Ozali moto moko ndenge oyaki ozali moto fote ya kabatu nde osolola basololi tango esili bakabwani abimi kaka kobima tango abimi azwi nzela. Epai mosusu tosengeli koyeba ete tata Mr. Fwasi azalaki pe na don to likabo ya koyeba kokesanisa nzembo oyo ezwami na nzela ya molimo to te. Ndakisa ya nzembo oyo. Haleluya. Kwende kulia mere. Kwenda kuna kwa tata. Kuna kiese cha lunga. Kemo. Alors basi kwazo ngisaka mono kontu kidi. Mono misafata moyo waki. Havi ngai kuna tukidi. Nzembo mkunga wa meza. Nzembo ya mesa. Yamba composer ou composer. Oui, composer. Capter. Eli banzembo bele. Siko tangu yara bakande ngamba mo ba pekisi nzembo ana. Misha Fwasi azaki suki ya pekisi ni kama nzembo mais tiens, suki ya pekisi nzembo ana yema sute. Apparemment sonza kitoko. Sonza kitoko. To yema kama mbele lingomba. Kasi tangu mista yeko yoka ngabi nzembo ana yema sute. Ye papa Mr. Fwasi abalaka te arena mwasi te. Abalaka te. Azalaki mutu mukandenge mususu abalaka te Fwasi. Azalaki mutu ndenge mususu. Soko mone azu kula fegre kula mona kate orke no azali mutu ndenge mususu. Donc alaki na domoko na génie non seulement ya banzembo mais na mona ye boye mbala moko te mbala mi balete mbala mingi même na côté ya particularité na côté ya suka zo côté ya abandaki ko alaka très dur na matière côté ya masumu surtout kindoki surtout na kindoki yaku di banga bandaki ko beta ona kindoki mais oyo e bandaki ko kamwisa ngai suka lingi côté ya oye ko di bible ko tiwana ko di bible apesi bino ba verset kaka na page oyo akofongola nde yango wana verset oyo bokotanga akoluka te asala te ya luka et puis okamata msu bible apesi na moto atanga mais bible nyonso ezalaka na moto na ye eloko ebanda kokamwisa ngai pa ya Mr. Fwasi banzembo na ye soko otali na lingomba azwi banzembo ebele to desa moke banzembo parce que kuna na direction tozali na ba male mususu oyo Mr. Fwasi banzembo atika ti lelo oyo na dirigeant parce que bureau ezalaki na Bongandanga 22 banzembo nyonso toza koplace ti lelo banzembo ezali banzembo misi ezalaki différent siko yoki yango kaka fo yebaka oyo nzembo ya Mr. Fwasi. Olingomba ya tata Simoni Kimbangu, tata Mr. Fwasi azwa banzembo mingi penza. Ndakisa ya banzembo oyo. Kunchia velela tusinga kwenda
Yesu senga kutufila ukondolo diluye kinsa nga Yesu mvuluzi kunchia velela tusinga kwenda Yesu senga kutufila ukondolo diluye kinsa nga Yesu mvuluzi Ontinwe sulu kutika bafeleki Munsi yankembo kekuba kotesa Bosi imvula tia kesinga nopesa Nikondwa vuvu besinga bubula Iyandikaka uvana lusadisu Vantandwe sulu kunti yantotompe Kana umvua makeu na kutufunuko Zola kwa nzambi kwa singa kikiru. Par exemple, Alléluia, 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 Alléluia. Talamvuluzi, Vuluzi, Alléluia. C'est Mr. Voice. J'ai mon propre. Yesu ikulanda Una kukondolo diluye kinsanga do unataki Ongeye wasona menekala Landa mfuluzi Ngeye yenzwa kusiwa vuluzwa Landa Yesu Ongeye wasona menekala Landa mvuluzi Ngeye yenzwa kusiwa vuluzwa Landa Yesu muzulu Ongeye wasona Yo motosili koko mama Landa mobikisi Yo nanda kuna yo ukobikisama Landa nkolo Yesu olikolo Ngai awa nazalaki musumuki Nakoki pe kobikisama Landa Yesu olikolo Ngai awa nakosala kamabe Nakoki pe kobikisama Landa Yesu okobikisama Yo motosili koko mama Landa mobikisi Yo nanda kuna yo okobikisama Landa nkolo Yesu olikolo Ongeye wasona menekala Landa mvuluzi Ngeye yenzwa kusiwa vuluzwa Landa Yesu muzulu Awa na sundolaka yo Okoki pe kobikisa ngai Landa Yesu olikolo Awa na sundolaka yo Okoki pe kobikisa ngai Landa Yesu olikolo Yo motosila kokomama Landa mobikisi olikolo Yo nanda kuna yo okobikisama Landa Yesu olikolo Na 1992 otango bakimbangiste basengaki bolimbisi ya lisumu ya koko Adamu na Eva Lingomba aponaki mwa banzembo ya mabondeli pona mululu wana kati na yango ezwamaka nzembo ya Mr. Fwasi oyo Yesu mwe, ewonge, awe inenda
kile esa mkutu vokuwayo kwe mukenda za kudo unkuluza masumwe kobanga na kokomela ndenge nini esika ezaliyo libondelela ngai kutu oyokaka te na mawa na yo obikisa ngai. Ngai namonaka nzela ya sembo kasi natiolaka yango mpo na toli ya bato ya mobulu. Tata naye komizongisa masumwe kobanga na kokomela ndenge nini esika ezaliyo libondelela ngai kutu oyokaka te na mawa na yo obikisa ngai. Na sepelaka mingi kosalela Satana. Ngai nakanisaka ezalaka nzela ya lobiko, nzoka nde yango ekobungisa ngai. Masumu kobanga na kokomela ndenge nini esika ezaliyo libondelela ngai kutu oyokaka te na mawa na yo obikisa ngai. Tata naye komitika pamba te nasili kososola mabe na ngai. Tata naye komitika na bongwani yamba ngai. Masumu kobanga na kokomela ndenge nini esika ezaliyo libondelela ngai kutu oyokaka te na mawa na yo obikisa ngai. Lisusu tokoki koloba ete tata Fwasi atikili biso bomengo ya banzembo ebele penza na lingomba ya tata Kimbangu. Ndakisa ya nzembo oyo banganga nzambe bakoyambelaka bana mikolo miso ya yenga. Bana boya komikomesa na nkembo ya mobikisi. Boya kolata motole couronne epai ya Yesu mobikisi. Ngonga ya likolo elingi kobeta ngon. Bato ya nzambe balingi kokota ngele. Bana boya komikomisa na nkembo ya mobikisi. Boya kolata couronne motole epai ya Yesu mobikisi. Ngonga ya likolo elingi kobeta ngon. Bato ya nzambe balingi kokota ngele. Mais comment se fait-il que y ait banzembo akozwaka na Kikongo oyebi nzembo kwa misa fasa lingala banzembo soki
ya lingala ta ya français eza ebele. Ah bon? Eza ebele. Ya ba Noël, ya ba nini. Voilà, nous sommes tous joyeux. Voilà, qui les sauvait. Oui. Voilà, nous sommes tous joyeux. Voilà, qui les sauvait du ciel. Voilà Jésus là-bas à Bethléem. Il a mis sa face. Voilà, qui les sauvait. Là à Bethléem. Le Fils de Dieu nous est né, là à Bethléem. Voilà, qui les sauveur d'ici. Voilà Jésus, là-bas, qui les sauveur d'ici. Voilà Jésus là-bas à Bethléem. Banzemwe, qui ça soit lingala les amis. Et il y a français, il y a Kikongo, surtout Kikongo. Là c'est pas mal, pas mal. Bon, pour nous, ça. Particularité ya apport ya banzembo ya Mr. Fwasi na hymnologie kimbangisi est ça bien nini ce que tali Mr. Fwasi banzembo na ye majeure partie en nzembo ne ezali christocentrique donc aye kolakisa biso même kuna banzembo azalaka nango kuna nyonso alaki christocentrique mais sikoyo baye kolakisa ye na vrai le Christ véritable, et non pas le Christ historique. Tout autour il y a Christ. Quand dehors il y a Christ, dehors il y a Kolo Yesu, en tout cas, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut. Nous sommes vinzembo ya vava mwana nzambi kekizo vava nza yuma fwa masinga fuluka vava lungi kuzulu bemana kutama osimpungi isatatula utusisiko emvuduzi mulantangu yambaninu anazindalala nate yembaninu posibesa vuluzwa christocentrique ankwa masumu nuiza kwa yisu nuiza takimbangi tinwe zulu vuluzi christocentrique. Donc point central nango ezali nkolo Yesu. Yo na banzembo surtout Mr. Fwasi azwa nzembo no lingami. Banzembo nyonso ezali mais on tinu zulu oya liboso wana nzembo na lingango mingi. Iyandi kaka uvana lusadisu vantandwe zulu ekunsi antoto. Yembango na rumuli manao. Tinwe zulu ukutika baveleti. Nsi yankembo kekuba kotesa. Bosi impulati yake singano kesa. Mikondwa bubu besinga fumbula. Iyandi kakao vana lusadisu vantandwe zulu kunsi ya totope kana umvwa makeu na nkutufunuko sola kwa nzambi kwa sunda kikiru bongo sangisa ba ningongo nyoso mine papa vezali kambute vezali kambo vumbura besinga vumbura ekotelengana milimo ya Satana ekozala bileli na bileli tango kelelo ya suka ekobeta. Ndeko na ngai tambola tokende na biso likolo epai ya nkolo Yesu. Bongama na yo ndeko tokende na biso likolo. Bako sambisama bato banso ya mitema mabe. Bako kende olifelo esika bako zwela etumbu ya masumu na bango. Kwenda
atako nazali na bozwi ekosalela ngai nini sika boye. Tala baninga bakei na bango na epemelo. Eza kidogo tango azalaki na protestant eloko babenganaki ye po banzembo yazalaki kozwa bangelese baza komona yango lokola te, baza komona yango banzembo na ye eza banzembo ya kimbangu kobenga babenganaki ye aza kozwa banzembo soki otali na buku ya banzembo ya protestant plus de 13 cantiques et me compterait déjà na buku. Et komaki biso na 1971 tata Fwasi akozwa bokono to maladi. Atako lingomba asalaki maso mpona kosunga ye kasi esimbaki kaka te. Au mokolo ya le 26 juillet 1973 awa amonaki ete nzoto na ye etungisamaki mingi na maladi. Ye asololaki na papa Mfuma Mbanza Salomo Dialunga na Kiangani pe amosengaki ete apesa ye nzela akende kopema na ye. Kasi tata Salomo Dialungana akoyebisa ye boye. Te, yo koki kokufa lelo te. Zela feti ya matondo eleka. Pamba te, soki yo kei sikoyo feti ya matondo ekozala penza elengi te. Esalemaki se bongo. Molulu ya matondo wana ezalaka wuta mokolo ya le 28 juillet kino le 29 juillet 1973. Na mpokwa ya mokolo ya le 30 juillet 1973, tata Fwasi Lucien ako bengisa lisusu papa Dialunga na Kiangani pe akoloba na ye boye. Tata, pesa ngai nzela nakende kokutana na mokonzi Yesu. Pamba te namoni ete tango na ngai ekoki. Se oesika wana papa Dialungana apesaki mitindo ete bachange ye bilamba. Sima na yango papa Mfuma Mbanza abondelaki. Sima kaka ya libondeli nde tata Fwasi Lucien akufaki na ye na kimia. Ezalaki bongo au mokolo ya le 30 juillet 1973. Bokundami bwa tata Fwasi Lucien bo salemaka au mokolo ya le 2 août 1973 na cimetière ya Ngombe Kinsuka omboka Nkamba. Matanga ya tata Lucien Fwasi ezalaka ya lokumu pe ya nkembo penza. Kutu bana misato ya papa Simoni Kimbangu totangi bongo papa Charles Kisolokele Lukelo, papa Salomo Dialunga na Kiangani pe papa Joseph Dangenda Kuntima bazalaka banso obukundami bwa ye. Na malita ya Ngombe Kinsuka papa Dangenda akozwa maloba ye ete batata na bamama tata Fwasi asili kolonga akomi solo mutu munene. Solo se solo namoni tata Fwasi balatisi bilamba ya lino pe avwandi na kiti ya nkembo.